Moi, tonton Ravili a dit que aux à la 100% vite à vous. Tu n'as uniforme, hein? Non, il y a une banane en dans la avec bien bien nous tout vous allez pas forcer nanga. Ma ko fa pona vite nanga. La bolina na souci ma casse vite allons en Ligue des Champions. Sérieux? Attends, to longo na biso bien mais avec honneur to gagner na biso 3-1 ouais mais et ça n'a qu'à passer. Martyr on dirait Lingi bisoté. Et qu'on pour l'amour, 3. La Martinga, départ quand il y a général. Et ça n'a pas, il fallait pas bisopé. Il fallait pas prendre. Il fallait pas, yaya. To linga qui général et pourtant on a mamba mineni. Il y a linga vite. Mon général a linga vite. Tu le malgré. Général, ça l'est na est-ce que comité ma bestine, hein? À salita na ça l'est bien la vite à travailler. Ce qui 10 ans à ça la collecande général souci na nga yango wana ya. Souci yo kutana souci te be dit mbomba. Kuna sikaza. Ako papa na zamba sala kat na bo moi nzambe simba mutema mama. À ça la collecande général. À ça la 8 mois. À ça la na à ça la. Voilà moi na biso anda ku mwana papa kazadi papa tikela biso ete to ça ni to soutenir nzamba sunaka c'est intelligence na sagesse vraiment yaya siko pour mambuya tonton Rabi mais c'est que bien boké na tonton Rabi ti otiki akende ka ye moko bonzine c'est ko benga moyena kende za te to tika ndako na yo moko mais oui yaya non Rabi mo pas alinga te na kende yaya moi je te connais za yo moko muto linga ki est-ce que ko linga pe na tika mbali na ngala bandela milayi bongo ye moko yaya na ipena pamba kutu za ka retraite pamba tonton Rabi akotaka est-ce que kindaka eza mobali na moyi bande to sola na été bolzina bisa ko mettre fera bien mobali na o ya mobali na yo na sala mobali no ina linga kete ina tikali yenda lingi akende te oui pour ni te yumo o linga ki mo o forcer o kende yo kasi na consacré pour na kende yaya yo asi tonton Rabi ndazana na mboka kuna azala ata na mutu moko ta banda o tiemi makanisino oh yaya oui je te dis yaya je te dis akoza na tika ni mosimo na mboka kuna akekuna nganga mingi Rabi ke pa mosta ke ta mama ba olinga yo mingi za problème te mais basi o mona mosimo mosi na liboso a vie azala ka batamboka na yo kasi po linga la tonton Rabi bonga si la tika moi soki mukaji moko kuna na confiance en mobali na ngai liboso na vie okende kuna bo moi bazo gironde koli azala na miso no malika na ba confirmation nyoso et pardon tika na ta mboka je biso match pardon merci beaucoup Rabi c'est mon mari hein j'ai confiance en mon mari yaya na tout est-ce que maman ngo ayane awa avanda yo wana mama bokilo nanga mama boteni na mobali siko yebisanga ne Rabi ake kuna yebisanga atika mama bongo kuna sala papa yevi aye awa ake atali aye awa ke atali akoya na awa kufanda awa yaya siko bozole ndako to vanda na ala ndako ponda kuza disho avanda awa to bozole studio na quelque part pour abokendaka bozongaka oli ovanda mbo yo biba mabokilo nde bazalaka yaya ovanda bino comme ko exiger bino naliaka boete nango botie ma moto ya tashangai pardon ba roba tamboka basala bilanga trop okaka makolo nanga sala nga pasi ngai na rhumatisme tuma ka ndenge kozanga mabokilo yaya yaya munzi nza panda yaya yaya yondo zano mwa mke za mukolo te mama libala yo na yo no ba maîtrise wana te kolinga bilo musu na sentiment te solo na tonton Rabi soki mama ba mwa ye
aluka moi quelque part avant on faut déjà tâcher toto raba simba mbongo ah on a ba kan riche ah ba studio za na wata ba $70 bozwili na lobi na ndenga mabete so monde na moni o lobilote mba silence so moni na lobi mabe ya limbisanga me na pesi oka conseil yo za ya na ko tiko boyote e comme ya ko swa na ngalia wangila na lia musaka biso ba misaka na to ko na biso ko lamba ngote sabenda kusunga kaka na ya na ngai to kilozo ya ah to ba na iki na to rapito za bien boyi na ngana to rapito beba ponga to rapito za na biso bien ya obina anda mabete pour moi mke pa beta mbuza bakolo babinaka ibanda vanda o avana na interna na kokate bona mabo kilongo na koka na bonsi Lopez na ebite molimo oyo mara komi nango Maradona amoni te ngai naza na mpasi pe Prince Ngerezo si preme beton alobi mama $100 yango wana na mawa te na juimbongo wana na kei naza se kao na juimbongo wo obengai na ye mpa moto moso mpa yete na koti na papier wana ya wasala na ti obeli kolo ambeto sikana lobi na somba munutu mpo na yebisa Prince Ngerezo te merci na mbongo utindeli ngai na jonga boy na moni ya jo buta boy na bengi Maradona o mere na jo neve bateko na koti mbango na tala boy papier ya wasala akati atinansi naloba te ngai na ya wande ke jongi pisa mbambo aboyi apisi mokuwa na mpo na bien ya kobi matana kati ndako te kwani poni batsu bafandi ka Maradona kaka Maradona siko ye mongo akena ngwa dazo msata ndamu takena nyonso ajongi site ngai naloba na ye pisa ngai mbongo amere yo za kaboyi nini yo moto na yo za na retard la yende nini $100 yo mona ngombongo zampa sinaloba na yo nazawa tande ozo za kindoki wa pamba te zonga na boy yo za kindoki tala moni nga mama so akufili kolo na yoko moni Maradona ngala ndaku na ngo cha makolo te ngana opoko la leke impolite ya ndoki te ngo ndozi ngoboma mama bimisa $100 oyo yi bimisa $100 mama oyibi donc oyibi oziba papier western ozi okati okada otikele pina papier pour l'accès que papier na ya ngolo membongo na zuna kena ngo osala ndoki yo ajo yangama mais fananye camarade na hotel soto obeta biso mibale boni boyeko mutu msona na baimer na ye bino boni bo changer baimer mara nini ala sanga ba preuve que ngana hiba padani tando kya mwana tala le ngilo kwa Sodom na Gomorrah atila le kwa bonketi le severe le chérie izani nyango zo mibwaka boye bébé na ngai mama isi akei ezanzela na biso nyonso rabi otamboli nanu ba trajet milai oye oloza na force oza mobali ti nzambe moko alingaki tina nini mama kufa soki banda komilembisa boye chérie na ngai Natacha maman elle était tout pour moi je sais bébé naza mutu mosusu te oyo akolia mbongo na nga par ma mama nayebi chérie nyonso wana nayebi eza likambo esi ekomi zwa makasi mobali na ngai zwa makasi osala mosala nondo osalaka chérie nzambe ndayebi ye ndapesaka ye ndazwaka azwi mama Natacha c'est pas un problème mon problème est que mama akufi fata namona tombe ya mama nga naza Kinshasa wa mama abeli na mboka babengani na mboka pourquoi mama akende koyiba soso kaka soso nayebi ezosala pasi wana eza bakuti mboka chérie omibwaka boyeka mpona likambo yango mama esi akei sikoyo oyo omilembisa boye nazalaka na yo sikoyo olingo otianga wapi bebe na ngai chérie dois courage ici si au moins tu peux me comprendre aussi Natacha c'est vrai naza mutu passion nga nazomona après un temps bima na keko luka pour maman oui elle est morte comme ça je ne sais pas où elle est enterrée comment on a enterré ma maman na habité est-ce que zala ki oyeba ki tezelo ko se komi encore ma chérie
Bon, exact, c'est pas un problème. Mais place bakunda ye na yebite donc na zabo na utika la komona même pas tomber ya maman na ngai. Bon, on mitika boeti wapi chérie na ngazwa courage, pardon bébé. Dois courage. D'accord. C'est le long salata omelette. Bon, ça n'a qui va comme ça et puis elle a son enfant et puis nous t'as commencé ma maman. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa Septande. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, où est-ce que tu es? Oh, kasi na kani ya Mais on continue à souki. Papa, on a continue à souki. Oh. Papa, continue à souki. C'est na déficit. On continue à souki. On va comme si on a bandi, papa. On continue à souki. On a comme si on a bandi. Prends l'avion. On a souki na papa. Continue à souki. On a souki. On continue à souki na papa. Tout à fait. Papa, on faut que ça y est, maman. Oh. Maman, akati suki ndenge nini? Osali ni produit nini? Maman nangai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la damo susute. Et quand il suki ko nyongai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti, j'ai une fille pour le lebi pour le osala suki. Donc quand musinga. Nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Ozamo Bimba
Edith Marquis Beauty. La protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty. Solution à la sous-binadiso. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité. Yo moto olula kozala na luxe, yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala comme si osakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée, ba mbetu ya kitoko, ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis, ozolota ndoto, osakana na bana ya mindele. Prix abordable, na ebisi bino $25 ya pamba. Séjour non kitoko na kini sans problème, ngongezate, mulunge pe ezate. ML de Paris, Souka. ML de Paris kitoko. Olingo réservé, benga ba numéro affiché, okosa réservation na yo, okoya na bana. Appartement ba 2 chambres ezali, appartement ya 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking, place à chamutuka. Eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa, oza à l'aise. Koluna ten, désordre de ten, ML de Paris kitoko. Boti kana ebisa bino ke awa na ML de Paris, mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa. Non non non. Au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo. Et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude. Tika na ebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni. Botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na ebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo. Et bongo soki omati na balcon engaye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Yo aliboma yo nyama yo soba yo na ya kota kabo kota le salon ma besi on se bloque 2 secondes kota ba yuma pamba ba kota secondes yo hein nyama travaillons vite fait teme ba yo okay nani wana oh toro ngota babo nanti na ma computer batango batana badina ya kuna toke nano na sabo ya bango kambo betiki bango boske bango na boma nanga bango pamba na éviter na bangi bino te na bangi de l'état na bangi bino te bangi de l'état moi banga bino mpe nga par l'état na banga suna maman na utazana banga kaete bosiko bobino bo ma l'état mi toi bien yo keba wana nani na contrôler contrôle mana ngai na banga kaete te sako jobu naka na bato sako do tate mama na ngai na banga kayete ba komona lokola na lobi bongo sikoyo yo nga banga mama na ngai me mo soka bongi abungi ka boya matinga makubu na zonsiye na bongi si otala bongi na calme kambo beta ki bango ko me na ko beta bango ba kanga ngai omona lo ne bango batu na mfumuru asalo mosoko lelo ayaka kisasa tempo yo kimisa ka mais amusika na ipseka sur le sika ne ne ka mona mamna sala ye. Madame m'avait dit que vous étiez passé à la maison. Voilà pourquoi je me suis dérangé. En fait, je n'étais pas là, j'étais en déplacement. Je pense qu'elle est qui village. Ça fait un temps, comment maman n'a été. Na bakina kende village na sala effort na zwa mama ayata na Kinshasa to fanda awa na komi na village et batu bazokamwa kamwanga na village ndenge bazobenga kutu na kombo kala
ya mboka pa moke. Ah bon, je comprends été so bato bamoninga bazokamba bamisusu okomona abaluki ake na nsima ndako. Oh, qu'est-ce qui se passe au juste? bazokama okoli. Oui, nakoli bango bazomona mpe nakomi mwa monene nga moko nazomona changement eza nango te. Plus grave papa, moto te azokoka koyebisanga likambo. On m'apprend que maman abotanga abelaka makasi akometraki erreur moko soki mpe babenganaka ye abima mboka ake na village voisin akenda kokufa kuna. Et je me suis dit bon, oui, ma mère biologique, ma maman. Je vous dis, l'homme de Dieu nazaki kokasuste nazaki sungate parce que l'unique personne où natikalaki na ye oyo na famille nanga nakoloba que c'est ma famille et c'est elle qui était tout pour moi. Ezaki maman nangai. Tel que je suis là, naza sans famille. Donc maman kufa na mboka mupaya. Tombe ya maman nanga namona te. Mais peut-être ce qu'il y a na tombe. Et ce qui peut pas que bemba maman nanga ya ko boaka to pe ba choli sa maman na mal. Mon frère, je sais que ça facilité biso ba oyo to poli na ba maman o va souffrir pour na biso to est bien important sa maman. Et tant que le bawana, je pense déjà réaliser comment on a eu à souffrir pendant que de là qui va jeune tout ça bana je peux dire koyoka que maman ozongi na village okutana maman et va prendre que maman ne plus. Et la chose grave est que au lieu okuta na mboka oyo ya bino botikela ye bakungi wana na mboka mususu et en plus oyebi mboka ngo pete ou soit toujours pas au même pas plus le temps ya koma poyeba comment on a enterré la maman. Olobelo moko wana olobi famille moko oyo tikala na ngo maman. Elle était tout pour moi ma maman. C'est ça. Papa Rabi. Oyebi motema ya bolingo ozalaki nango to oza nango mpona maman yango na nde kosepesa motema nzambe. Parce qu'il y a des enfants qui sont des ingrats. Ingrats, je vous dis, envers leur maman. Et ils s'en foutent de tout ce qui se passe. Donc, même à Emilie, maman, même à Salinine, ils s'en foutent de ça. Donc, il y a des autres qui qualifient la maman comme étant sorcière. Ce sont des malades. Maman, Botinga l'a qualifiée sorcière. Oh mon Dieu. Je te dis. Oh. Je te dis. Donc, à Kali, maman, quand elle est erreur, oh, il y a Botaï. Mais à Bossani, il y a souffrance. Oh, maman, mon aïe, pour naïe. En fait, je ne suis pas vraiment là. Mais on a quoi que j'ai courage. C'est déjà arrivé papa et Bible lobby bisonde to landa ba oba kufi mais bamba ya les sauter. Donc maman est partie et souvenir à malamu eza que amour aux anango ne 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er zoloba to ikote kanzoto to tumbinzo to skabli blo na babola mais surtout zangi bolingo to za lokola engongolo ya pamba doma quel est le symbole retentissant aux autres makele pour rien. Donc ce que moi je peux vous demander papa, je sais que c'est pas facile. Papa Rabi, vous encourage mon frère. Ton sang mélange entre que son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous fortifie. À fortifier, c'est lui aussi le consolateur. Donc le consolateur lui aussi des cœurs brisés, les réparateurs même, s'il vous plaît. Lopez, maman, amène-moi le téléphone, s'il te plaît. C'est très difficile, c'est très bon. Oh, Rabi. Oui, maman.
Papa. Oui. Bien, ça na triste. Yani. Maman na ina ki na moko. Akita la maman na. Et tanga komi kuna. Na bisi maman déjà kufa ki epi. Qui c'est Christ de Nazareth? Non, prends courage. Plus place bakunda maman yebanite. Je vais 40 jours na Rostala. Soki goza 40 jours to na panza matanga. Je ne sais pas. En fait, tout ça dans madame Azou. Tous attendent au Soulango, je sais que c'est pas facile, mais surtout au Loba. Mais nous avons une santé, mais à Christ et à travers l'esprit. Seigneur, merci pour la circonstance, pour te recommander, Papa Rabbi, entre ta main, la combat sur la Seigneur Nazareth. Amen. Merci. Papa, que ce soit de saluer moi, bisona. Non, pourquoi? Pour les caméras, parce que madame a un matin, on a secteur non loin de chez vous. On a une nouvelle. On a bossé avec le website. On a bossé avec le website qui n'a pas papa Rabbi Nazareth et tout ça. Mais je crois tant on les connaît trop de la soirée. Doa kufi maebi tombe mona bakoni déjà. Te ona kufi ya kufi na mboka te. Ya kufi ndé komika stocké morgue. Bah misi même matin on est dans soir biso que tout assister mon mère. C'est pas ça. Para bizala Kenya. Bizala Kenya. Courage mon frère. Merci. Que bonne être béni. Et bonne chose. Kolo pe mobi kisiranga. Ay ay. Andimi kosala mosala. Akoma mona yo. Ay. Imbanga. Yawe. Ay moko kokate. Mama, aduma. Libisanga mwana na ngai. Koki kosunga ngai te mama na yo. Naza na nzala na koluka yoka kolia. Ovanda koto yo? Navandaka koto mama me kuna penza liboso. Mama, otambola boye na moi bien te? Moi makasi bozo tambola. Mama kojanga mosala. Na kojanga moto. Mama banda mbongo te. Tout ça ba course, mbongo nyonso esili. Na kotambola beboye na njala. Ozata oyo somba tangi. Merci. Otambola boye bien te oyo comme tout passe. Merci maman, nzamba mona. Amen. Cela sali koke. Etondi samina mabaku mingo. Ya Yesu nangai. Watika ngate na kokweya zamba moyo. Alors bien, je pense que mais parce qu'il y a des aussi la bonne. On va mélanger. Mélanger mais aussi. Pardon, moi je vais voir quand on va parler na yo. C'est mutamelo et puis c'est allez. Bon ça la m'emporte. Mais vous tu as dit que ni balé. Comment mon condamné? Je viens de ma cambrionner pardon. Bon, je pense que tout ça me parle là. Mais tout ça là qui na yo. Maman ça. Ça yo là la caca. Oh, maman, son amour qui? Bonjour maman. Bonjour maman. Hola bien. Maman parle là, vous Abi n'a à chanter. Maman s'il vous plaît. Chantez maman. Merci. Sentez-vous à l'aise maman. Hein? Sentez-vous vraiment très à l'aise. Ah, ouais pardon, c'est ça maman. Zala penza de l'inémia. Ah, oui, pas y a pas maman, juste na benga kipo nazo kimusala. Ah, susanga zali ngala yipselo moko, ngaza mwana yo. Angiza pana yo. Zuanga no zuanga. Zuanga pe madame nanga bonga, ata mwana yo mwasi.
Donc, et l'autre côté, où ils ont besoin, il y a besoin de ça. Hein? Donc, dans le cas de la Kayoke, il y a pas moi. Donc, ah, ils n'ont pas na yo. Ngale na ke musala boye, na ozonga 16 heures. Donc, nous autres, nous avons beaucoup moi na yo, mon centre. Ma marché, tu vois des petits tocs mon kilo mon zanti. Maman, mon sang dans le na yo kana wa passe. Alobi hein. Bon, tu fandi bien, yo pe bo kilo nous a très gentil. OK. Mais ça ben lingala, ça anglais. Lingala mon Mexico chérie. Mais faut tirer attention à ça. Bon, maman, on tire bien. Quoi dans bot next salon hein? OK, merci. Bon. Na pas voir. Maman kande na uta kwa biso za na kimia. Samba aza mwana yo. Ngapi na mwana o. Pondo boti mwa mbalo boti pe mwa mwasi. Donc na yebité vraiment ma izoza nganga. Ozala vraiment laisse maman et on nyos to za nango besoin ko hésiter te oyebisa ngai. Marché. Na yebité maman lelo soko sepelo dia nini. Pona kende olinze na lamba selon guna o. Ponga na posa na lia oyo lingolia. Ah. Maman. Ata Michili. Misili. Michili. Ata Kinzeki. Na hiyo mpe mama. Ah. Lukula uyibi yango te. Kinzeki. Kinzeki makuto. Ah, OK, na hiyo mayebo mama, na hiyo yango. So uyibi ulamba te tuke izandu bisumi bai. Na like ça faso balamba. D'accord, maman sunangai. Ça va bien kasi. Na selona moi petit déjeuner après tout qui est gambela. Oh l'accent bloni na somba. De kusala na yo les enete lambilanga yifufu. Wow. Ngana dinga fufu. Biloko pa lobi etikala ki na sela fufu kasala fufu. Maman il faut me la miliki pour santé ezala bien. Merci. D'accord, na sela fufu kasi. Merci maman. Chérie. Oui. Tantine oye ouais. Bon na bisaki yo aya ki bon comme ça là. Est-ce que azonga lelo pa ko kana pena yo. Ya ombal na ngai. Ah, bonjour papa. Bonjour. Ya olobe comment nani? Feza. Comment ni Feza? Osala nini? Salam nyonso. Koskola basani bilamba musala nyonso ndako na sala ngo bien. Chérie aida nga pe surtout na bilamba bilamba vraiment asunga ngai. Nabisaki on t'a appris la machine à laver. On a contacté la machine à laver, ça on a eu comme ça repensé. Obi Combo Feza. Feza. Comme ça là on s'en lave à bout. Lei papa. Tu au kangi na lokolo et notre blanc a tout y balé. Là ça manzaka no. Comment ni manzaka moi sinon Ah, c'est lui. Non, écoute-moi bébé. Tu m'as appelé pour me présenter. Non, mais je t'explique. Et même ceux qui me salaient faux ça casting. Ça casting, moutego comme ça là, quand ils se mettent dans le col. Ou bien la cuisine. Vous le tableau, monsieur Souboye, évitez. Oui, non, c'est la maison d'une personne, il faut quand même respect ça là. Yo ko ta ndako, c'est net sur le dans le col. Ou bien signification na signification na moti. Écoute mademoiselle. Ce que vous avez posté au sac qui Ndumba. Mon chéri, ah. Au bien ngani. Non, bon, comme ça là, Azuba Sil, Achamo Lokola Chou, Mamakasa Chou, Abalusi Boy, c'est pour voler déjà ici. Non, elle cherche des. Comme ça là, comme ça là, monsieur. Est-ce que parents n'est pas dit, mademoiselle Téléman. Téléman. Non, c'est Téléman, Yaka. C'est la fille. Tu me connais. Mais qu'est-ce que tu veux chercher ici? Mademoiselle, qui est une place dans la brassicole, place Amazon, ok, ça qui est Amazon. Non, je te dis, ma chérie, je m'excuse. Qui est comme ça, je m'excuse. Sur le transport, les officiers, sur les athées, tu prends la porte. Nazol va noter les mains. La zila la pêche au transport. Oui, je suis denda. Moi, je suis denda. Yo, moi, je suis denda.
bandumba bakoma boye akoluka naye koluka msala naye ale abanda kokoisa ngaba kokangate okokoisa ngaite ale nazili bala nayaka msala bantoki est-ce qu'on cherche les boulots comme ça? Natacha, madame, bébé, oui, reviens ici. Oh. Donc je suis battu une entreprise où recruter des gens, c'est que comme cette entreprise à Bandumba, ou comme cette entreprise écoute. Nalingi makamwana ya bana misala te. Sala musana oyo moko musani ya grave ezalaka. Bolzi le kinozana akosungona musala et puis on évolue. Il faut que tous on musala et puis ya marque. Elle a dit Chanette na likolo. Est-ce que talio au fingi pour na fingi était na lobby nengaza la Chanette na likolo. Azuba style la tabasile nene. Est-ce que na fingi? Moi j'ai pas aimé hein. Tu m'excuses si tu n'as pas aimé, mais moi j'ai pas aimé des gens, des personnes comme elle. Tu m'excuses bébé, j'ai pas aimé Moutaboya Sananda Konanga. Bolzi Azawana s'il te plaît, n'a pas problème te. Bolzi Azawana, et comme à tes lovio, Moubal Nanga, Abimagna mon amsala, Tika Leki Noazala, Bozo Bozan Leki Naoso, Kokita Songi, Soyo Béli, et puis tu es compétent, tu vas faire ton boulot. Dans la chambre, j'ai médité. Madame, comme tu as dit, là, au bimsi na salon, ali, abandi ko chasse na fingité. Tu na fingi ni na salisu. Ekibelo eza simoko, simoko komona yo. Yami motema nanga. Ah, ça sécurité de la foi. Donc il faut qu'il y ait une logique. Non, donc pour y avoir c'est normal. Papa, oui, oui, parce que nous sommes agent de sécurité de la foi, hein? De la foi sécurité. Mais tant de la foi, bon, c'est le beau frère Nangaï. MJ, oh, papa, il faut se présenter. Non, se présenter le roi Bonibo, yo moi, Msala Pamba, Batio, on Betali Bakou, n'est-ce pas bon la motema. Comme nous, nous beau frère Nangaï. Mais ce boulot, nous tirons la quota. Papa, Mathieu, enfin, nous avons bilum éviter à battre, pas tout à l'heure passer. Wana za bofa nanga ngale la ko ma awa na diak na baniko te yawa na ko choli bande ko ka rangini msute musane so ngale la ko bi diaka yoko nazo vivre la consigne continue vivre non continue vivre s'il vous plaît et on discuter na bon frère ya collectif MC on discuter na ngai na régisseur ça na kota na sa papa MC oh pasteur la moyenne na kati la vitre avec ko tayi merci tonton so yote mo boulou hein sécurité ra bon solo papa on a les bosses à l'église. On sait pas tout le monde attend là. Hein? On a les bosses à l'église, n'est-ce pas? Oui. Merci. On sait Moussa na bango. Bango on sait Moussa na bango. Il faut respecter bango. Papa n'a pas bango le moté mais. Bah ça sécurité on sait Moussa faut respecter bango. Il n'a pas été en bakou pas. C'est quoi ça na kilote? Dossier pénal na yeli yangwana. Agence, ici je là. Merci. Faut y une église et un d'Awanzam. Vous avez un masque. Attention, quand on va bêtise, on a des maradons. Ok? Vous avez comme et l'on est d'être cash né. De comment on cash coup pour vous autres ah. Ils ont qu'un paiement. Surtout de temps ils ont qu'un paiement. Bon, sur le cash bracelet. Tiens le beau. Aux églises, au côté de la kilote, on église, ils ont respecté le Sanza. Ils ont n'a pas nzam. Ils ont pour ça pantalon na mbongo. Problème nous anime. Problème nous na mbongo te. O tiki nga boye na fandi boye na sina ba na changer. Na ko yaka na église na ba kilote boye te.
funa so maman pantalon et puis la kenga funa bana ba comex funa saka comex na ina lukimbongo na 1/10 na yo cha donc funa changer pena makambu ndena mo église ko mi gaillard boye so pena na tiepena na mati ba ngomba du zizila tout na ufanda pena je pense la tingana makamba nini la tingana makamba surtout à l'aise monter na kosunga pe famille na kosunga pe batu nyoso to abani Maradona parce que bon Maradona oyo lobana e azamuninga no te pasta na benga segita cho libana parce que ozo comprendre que ça na ndako nzambe na za beau frère na ona zamuninga na ote n'est-ce pas eza bon parce que tant ozo lobana mati luzize na ko madia na ko mape mokambi yo moni église eza lokola société oki ko tanga po osala na société na bino mais parce que nous sommes ça là on ça pour ça mes amis pour ça les a Joël pardon aidez-moi pardon mon fils pour ces amis Joël pas terminer zo ga masolo pa alors que kuna yo tonga ngaki no te aya ko zo ga bamba nini awa bien te nous so pexo balanga joie père pai pour ça les a plana bana commerce na changer na tiki boki na tiki bablo ba commerce ni osala bon te mais so na zu mongo bon commerce ni osala commerce mongo je dois temps réfléchir bye et bon ngambongo eza bona maboko na réfléchir na mbongo OK ya lobby na tongo na ndako comme ça beaucoup tana grande sœur na yo pas yo bominga papa bominga pas et na ngaba na réfléchir pas pour nous vous avez dit c'est le pas pour nous bominga sona na transport de l'autre ndé na yebo tozo ngandé oza pour somba pantalon pour ya sur l'église à Christ dimanche dans mon église nzambe yoka dimanche na mon culte c'est pour ton intérêt ato sambelite nzambe otikala nzambe to sambela te po nzambe ngone so to sambela te azala nzambe avant biso to yeba yi amen dimanche na mon église na opeso mbongo na mon somba bilamba Maradona na yiki sozoka nazuka na opeso mbongo po somba bilamba jour na omono atana ndaku nanga atana église na kilote on se pesa mutema nanga te te na obeto suli babu ozola nanga na yoki pa pesa mbongo wana jo na pesa franc pesa franc mélanger ka franc eza pour le transport na garde vous changez oyo eza bana mo ofele baza na fo suma pe bon oyo $100 en ozo na transport gelo naza beau frère na yo je serviteur me dit changer vous transport donc so apesi bo parce que pas que so ma bilamba ngo o so maka opesi mo bima peso bilamba te na ina zo moto po bon changer $20 ba ko changer na pesi mbo po sombani na so ma bilamba te nazo tuna na pesi mbongo po sombani na so ma bilamba dimanche na kit na tongo na ta pantalon na chemise au son peut ta cravate ou là tu peux logique de tout le monde aux en chaussée exact na rola tata basket obino ba jeune bolata amino ba vese na ba permettre là ta pour kilelo yo excusez pas bon gelo c'est bon oui c'est bon oyebi mbongo ça passe ko $100 mbala mo bo isa black te isa mbongo makam fo na sala nana misala ko ba sala awa tuna ye jola yebi hein pour frère je pas dire donc ça le colonel azo ima ba pesi mbongo tout ça bon frère ngai matenga ya pété no changer le no la ta bien ko le kayo bobani pepe ka mo moto na zo ka moto apo na changer Maradona sécurité boss papa malembe nazo bimati sécurité ole go welu pardon na bengi pona yo na bengi pas pour la porte wana pour la portail wana ko bande ko sernet bo samsa na gantika ngapo to discuter ne kuna bonne na maman na senge pardon na zo so na bon wani pe na changer façon babajin bani nde na ya boyo na olinga soki desa kita na okoma pa mais na laksaki no mama Marjane tala mbongo pasi na pesi nga na osomba bilamba ya mona nga na zomba moka moto mama na lekimo esa mama bengwa na nga zoka moto mbala moko memati na destination po esala nga bien
changer boye ya bazara musika tena otante bato. Et puis moto après surtout maintenant moi moi si les bosser on a 6. Te ceux qui ont deux personnes ici à 2000. Il y a 500 francs. Non moi on a 15. Ouais, bien si vous le capez taper. On a 15. C'est grave le gars. Jonathan à suivre hein. Joël. Et Joël à suivre hein. Comprendre parce que faut nous un peu comme Maradona. On était son frère Maradona Simba. Frère là. Hein? Bon on t'a baptisé papa Azalia. Papa n'a pas changé ma Comment Maradona comme un loin de Té. Nazoma comment on dit zoom sanga kana. Bon là non tema. Son comportement n'a changé. On a trouvé Katinayo va fouiller à Saint-Esprit. C'est alors on dit nous sur certaines choses. OK. Parce que derrière tout nom il y a un esprit. Derrière combo nous ça un esprit. Quand tout a été combo ça en amour. Derrière tout nom il y a un esprit. Voilà tout le combattant. Merci. Bye, à suivre. Seigneur, laissez quoi Sabomo ye pananga, omo ye pananga. moko natikala na yeza yo Yesu. Kasi kendo fungola te. Bon Dieu, c'est pas toujours pour une petite fille. Je me tolanda kae. Et ça peut mater pas. Bonjour. Bonjour. Pardon, koki koshona. Oka posa masuba. Posa masuba te banda lobi na jua te roko kolia. Et après, soko koki kosunga ne roko kolia. Toza biloko olia. Ata soki ezata atali papa mbokoki kosombela ngai te. Eloko olia ezate siko li peze eloko olia te. Li pa peze eloko olia ezate tona eloko olia te. C'est bon moni ngai awa. Na sukolaka basani bien na sala kapena mosala nda. Oui, telinga te. Telinga te shudi. Ki moi birambe ezali wana na koki koniko. Ki pona lukata mo eloko kolia. Te ezate, désolé. Eloko olia ezate mosala peza na ngote. C'est bon. Bokoki ko jwanga ta na mosala nda. Ah maman. Problème nini ko? Tozo bana misala te, toza na eloko opeso ya kolia te, toza pe na musala opesa yo te. Ndenge na zabu ndongo mona nga bone sengi penza makasi ya onika bilamba. Mana modele pe na moneli yo ko zangelo ko kolia opesa na. Mama longwa pardon longwa na mona ko mobetsa liba kulongwa na longwa. Bila ba mama boza loka bandoki moko. Mama likamu ni ngo zolela nga bo. Problème ezali. Okende na longwa ndo sa porte longwa. Longwa. Bila mama boza bandoki longwa pardon ba boyo yo kapuna kende na. Oh. Osengi nga biloko olia ezate. Osengi nga musala ezate. Siko banzo lelela nga ta yo moko. Osengi biloko olia ezate. Osengi nga musala ezate. Ndi siko kolela. Siko yebisa nga ndongo lela boy pona saloni. Ata sensa. Oh! Longa na. Mama lesi manzo tokino kende kuna. Boni boy. Wakinde ko loka kwa mvute awa. Loka siyo kwa okokoka kwa mvute. Moto ezana kata ndako okokoka kwa mvute awa. Osenga na ba mbongo na ba 500 francs na ba misala na ba nini nyeso na pesa yo nozwango wapi. Webi age na nga mama. Nana ko kiseta 25 50. Kele longa mama. Oninga malamu eza yo Yesu. Motema na nge poni obele yo masio. Yemba motema. Sorcière, ça c'est un coca. Nana mona kono ya.
Lisolo yango eza nini mpo na nini mpo baluka nini? Awa bosi abengani mama etumba ekosuka ndenge nini? Arrive ya mama Ida na ndako ya Samba Manioko Fritz ekosimba to ekosimba to tokoyeba yango na mikolo oyo ezali koya. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Abizo Kotozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, où est-ce que c'est? Oh, kasi na kani ya suki. Mais on kati na suki. Papa, on m'a dit kati na suki. Oh. Oh, papa kati na suki. C'est na dentiste. Oh, kati na suki. On m'a dit si na la bande, papa. On m'a dit si na la bande. On m'a dit si na la bande. Go, prends l'avion. On a suki na la papa. Kati na suki, on a suki. On m'a dit suki na la bande. Deux la papa, on a suki. Qualité maman. Oh. Papa, on a suki na la bande. Mama, akati usuki ndenge nini? Osali li produit nini? Mama na ngai, tala produit asali Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. E kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki, na kata osuki. Non, kata nga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour aller au ciel suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yata awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabani. Soliche Zouami.
Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité. Yo moto olula kozala na luxe, yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala samsi ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée, ba mbetu ya kitoko, ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis, ozolota ndoto, osakana na bana ya mindele. Prix abordable, naebisi bino $25 ya pamba. Séjour non kitoko na kini sans problème, ngongi ezate, mulunge pe ezate. ML de Paris, Souka. ML de Paris kitoko. Au numéro réservé, benga ba numéro affiché, au kosa réservation na yo, okoya na bana. Ba appartement ba 2 chambres ezali, appartement ya 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking, place abacha mutuka. Eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa, oza à l'aise. Koluna ten, désordre ten, ML de Paris kitoko. Boti kana yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te bon niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo e bango soki omati na balcon engai ye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow.